Asaka namoma katamuna ye. Banjelu babetamoma. Ay ay ay. Banjelu babetamoma katamuna ye. Andi mala katamuna. Ay ay ay. Mala Taba yango na papa yango. To beti. Yango bali. Papa yango. Et ça c'est secret. 12. Regardez mon corps. Balé, bah ça mi balé. Il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na ebitende no. Yo yebite que ça mais comment le Canada? Ah bon? Loba na Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na Katia Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankulu, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because c'est intéressant. Oza na Kinshasa moi makamulika na Canada. Ngasa kinaza na mega na kama gachika Aïda, yako mina moko. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, ongam kopena sailaka. Oyo eza oil elongi, oyo eza oil ya nzoto, oyo eza ba patch
patchwork ou couleur couleur uniforme partout. Tozana ba crème ou être tache, ma beaucoup, ba acné, ba bouton, tozana ngo traiter lèvres na yo comme rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis sur WhatsApp. La parole déclare, veillez en moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai des repos. C'est toi qui es le vrai repos. Nangona ye bouyo, ote konganga, olokola bazeme bakisa sana litomba te. Merci Seigneur. Dis-toi. Esikani ni biso famille dogo pe famille kwayolo toyambi oyo ezali bapaya na biso babokilo Yesu baye pona elenge mwana na biso ezali bongo de la paix dogo Joël Nzambe na bongo kobanda tokobanda masolo ti tokosukisa tosengi assistance na yo Jésus zala na biso bomo ko ezala kati na biso ko tosi tosali famille lisanga ezala bolingo ezala kimie demere oyo nyonso tu ya distraction ya koyokana te ya koswana ezala mosika na kombo na Yesu Kristo mokonzi soki tokolia mo eloko soki tokomela mo eloko ezala oyo epetolami na makila na Yesu Kristo na kombo na yo Nzambe oyo aza likolo na nyonso amen amen tobeteli Nzambe. N'avant du papa, il n'y a pas de rôle à juste porte-parole. Il n'y a pas de temps où il y a secrétaire. Il y a une facture. Il y a moins dans la bisso. Joël Ado. Il y a des bosa na monsieur bosa na ngo bola kasa biso kota msusu ya bino bo pasola bo négliger qui. Tokoki Il y a tout mon ngote. Tokoki ko négliger te. Et le côté de quoi il y a donc on doit négliger. Il y a beaucoup de pouvoir. Le biseau de pouvoir rater. Il y a un Il y a un merci biso beto bêtiment. Toko monter. La gasi mbalo yaki.
tolekaki déjà en présentation boyebi ke tosangani kote mibale botata ya Joël na bomama ya Joël ya liboso tosengaki tozalaki kote ya papa tosengaki ensemble veste complet 3 pièces yo tokomona ntan bazolakisa bafungoli yango tomona ezala réellement 3 pièces. Chaussure wana chaussure pe ezalaki tala Chaussure ndiye bali Lors les jeux après. Déjà fait. Il y a la mission de 3 pièces, nous sommes la chasser. Comment la tour est papa, eloko nosengaki yango tobetima papa asengaki ceinture azalaki na ye na couleur te so poneki couleur te azali tellement gentil Comment on a si maté? papa mona ngo sino te oyo eza chisho yango oyo bakotala papa alobi yango tobeti maboko papa asengaki paire de chaussures numéro 42 plus chaussette aprécisaki yango wana 42 peta papa tala yango tobeta maboko papa asengaki chemise XL plus cravate et chapeau. Cravate et chapeau. Papa, biloko osengaki yango tobeta maboko papa asengaki taba eza bwana mema yo olakisa papa mona papa landa taba yango wana papa yango oyo tobeti glacé ya sucre alingi kopelaka mpe mingi po alalaka te malembe akengelaka zemi ya bela mpe malamu yango wana tobeti mabongo papa te asengaki 2 farde ya tumbako na empate ya lumet 2 farde de tumbako na empate almet tala na biloko wana Maman, viens faire la messe, c'est ça. papa yango tobeta mabongo papa asengaki 2 paquets noix de cola. Noix de cola. Papa tala malamu, tamuso eza tumba. Wana makasi yango tobeta maboko.
nalandelaka papa asengaki machete Tramotina akata nzete mpona kolesa mwana wapi papa yango obimisa otala soki eza na mini mpo obimisa mini tobeta maboko papa asengaki filet de pêche mutu ya mbisi otala yango oyo tobeta maboko papa asengaki 5 pesanga mwa temps papa asengaki 5 litres ya vin rouge Ah, ok. Oyo mai te yango oyo tobeta maboko papa asengaki un kolema pétrole kosomba mokulu yango to kolema ekomi ya nouveau modèle seki telema biso mpe totelema papa alobaki kolema opesi torche torche ngeza bilamo toboyi papa nyokoma papa akonyokoma soki meme na mariano biloko wana ezotulana ndenge moko osakana akolkoa tolingi bokilo na biso mingi tokolinga te ke ye aza na problème wana tant mieux ke kure ye acharge na ye aye sikoyo afongoli na ye ata na groupe azosala ke asombaka pétrole eza mindoto mpona ye c'est le passé wana ya langi banda mpe nasenga etumba eza kotondela te papa yo nini tobeta maboko papa asengaki un panier ya nzombo olakisa papa ezala oyo nzombo papa asengaki 12 casier ya bière alebisangisa nyonso tu bokotisa masanga eza mosala akotisa libala bamonaka Et ça secret. 12. Otikali moko. Mibale, basa mibale. Keba ekoyela papa. Papa asengaki 5. Merci beaucoup. Papa
papa ekoki yango neti eza 3 eleki tobeta maboko tokomi kote ya mama mama asengaki un wax un pièce de super wax mama apesa mama afungola atala soza wale confirme tobeta maboko mama asengaki 3 pièces Mama ya solo. tobeta maboko mama asengaki 4 mouchoirs de tête kitamba ngola sala compter sur les attaques. Et copie, paire de babouches, 3 paires numéro 40, paire moko numéro 41. Papa, maman asengaki un marmite ma famille. Mama, kota na kasi. Esa yango oyo lobaki. Mbeta maboko. Mama sengaki un bassin en aluminium. Yango wana. Nazomona. Mama yango eloko motinga. Yango. Mbeta maboko. Mama sengaki une couverture léopard. alobaki couverture aniau te ya leopard. Mama yango oyo obeta maboko. Mama asengaki carton moko ya makaya. Makaya yango wana. Mama wana makaya kuisi te. Fungola mama mona. Eza yango wana. Tobeta mama asengaki taba. oyana wana te mpe mamona couleur moko yango wana mama yango tobeta maboko. Mama asengaki un sac de riz 50 kg. Olakisa mona esika bakomi 25 esali 50. Mama asengaki un sac du sel. Maman, omoni mungwa tobeta maboko. Mama asengaki huile végétale 10 litres. Yango oyo tobeta maboko. Mama asengaki 5 chasseurs ya sucre.
Bon. Tokomi na masanga. Maman. Ya papa. Papa, merci. Maybe que la benga qui on avait commencé à Il y a la befale. Il y a la côté bisi bando accompagne. Il y a soko edo soli ata banda. On se fait bien te. Baba la befale. La befale gabela shaba. On tourne kaka le on va manger tena. bolingo lokola mayapio na ntango moi sokomeli ekitisi bolingo lokola mayapio sokomeli les grands jours de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso kongo, pona molimo yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Ata komi na suka melankolo lisungi malamu ezanga kwate oho baboya nkolo basuka lilitango kasi oyo ayambi nkolo omo ya seko olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokomo na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai kasi kitisanga motema bolingo kitisanga motema yesali bolingo lokola mayapio
na ntango moi sokomeli ekitisi bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi motema maboko ya mbala mibale mpona eloko kozosala bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria. Je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, mpona molimo e, yango nde mosungi na biso, na ntango pasi. Kasi oya ya mikolo omo ya seko bolingo lokola maya pio na ntango moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ekonanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongana baye nyonso basimba ye bokono na bango esila kasi nalingi na mona na maya te kasi nga Yesu kosala nga na mbela na ngai mai nyonso eza mai te yasemela solisa ya solo eza lolo Yesu ata yo ekoma ndima okoza mwana na mai ya bomoi sokomeli ekitisi motema
cria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo mpona molimo yango nde mosungi na biso na ntango pasi. Kasi oya ya mikolo momo ya seko olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basimwa Madame Lucy Vika, Maïdioso eza maïdioso Solisa salo eza ata yo ekoma ndima okoza mwana na maya bombo ezali nous sommes dans la joie de quand on va bolingo lokola maya pio letanga moi sokomeli Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo mpona molimo yango nde mosungi na biso na ntango mpasi ateli yango mpona baso bakongimela ye masiya ye ata komi na suka mela nkolo lisungi malamu ezangaka te maboye kolo basuka
ya mikolo komo ya seko olemba nzoto te ndeko na nga baye nyonso bamona ye bakamona bango ekongwana baye nyonso basimba ye bakomona bango esila kasi nga Yesu nalingi namona nanga yo te kasi nga Yesu kozala nga na nzela na ngai Bon appétit. mai nyonso eza mai te nasemela tolisa osala bazangana Yesu ata yo ekoma ndima okoza mwana na mai ya bomoi oyo ezali bana Yesu olinga lokola maya pio pio na ntango moi sokomeli ekitesi olinga lokola maya pio pio na ntango moi sokomeli Dis-toi. Les grands jours de la fête, Jésus s'est mis debout, c'est qui a fait les amants, qui avait soif, et des vies, comme il les écrit. Wanazala kikongo bela bisa kongo ya pona molimo ya konde mosungi na biso na tango lisungi malamu ezangaka te olilitango kasi oyo ya mikolo komo ya seko olemba nzoto te ayepananga baye nyonso bamona ye bakamona bango ekongwana baye nyonso basimba ye bokomola bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona nanga kasi ngai
motema bawitakitisanga motema. Papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à sans périque, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.